Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut à tous les internautes, partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Moi, la mobile ali tutupe ya Mbumanazolo. Merci beaucoup. Ndenge bo ponangai, merci beaucoup. Ndenge bo talaka ba vidéo bo et makango bo partage rango à tous les abonnés. Il y a chaîne Nabino Congo Check Check TV parce que tozo mona ki musa les o salama et puis bozo tala maye tozo pe sabino. Et bon, continuez toujours qu'on s'abonne parce que nous avons Jerry Kobetox. Côté Kuna Barozang à moi, drapeau moi mouké. Parce que ils ont transfert le plus cher. Jerry Kobetox, ça zongi pas la bango. Donc c'est un peu ça. Abonnez nous sur vos allez à là. Merci na Pati Kobetox derrière la caméra. Merci beaucoup na boss Sibou Tombo. Ndenge a pesanga confiance na sa la rabino musala et lelo Jerry Kobetox na moi lombango tozo comprendre était makamango zo sama na Congo mikolo yo yana leke tomboki mikolo bato bazobe banaka kezali yana leki tozo comprendre tiso na biso ya lelo ezali pasipe mawa tozo comprendre te mokilo tozo kende wapi likambu ya yana leki la fois passée a to betela ki bino lisusu kaka yana leki mais lelo to yesu na yana leki na libota ndenge zalaka kaka yana leki babotami na kati ya basi mibale et puis mibale alors moko azaki ko débrouiller moko asa azana ye déjà na ndako na ya bala ya mobali o ya basi pe babala ndeko moko ya mobali oyo abande ko débrouiller et yaki ko sala ki banzela ma ya bande ko kende akuei aza suna mbonga ko futa ndako te ba longoli na ndako et mwana mobali maele silaki abengi grand frère na liboso alobi na ye asolo na bande ko na bango ya basi akende ko vanda esika bande ko na bango ya basi babala grand frère etant que mobali alobi non et koki ko sala mate aibisi ndeko na yo za liboma okeno ko vanda na ndako ya beau frère na yo. Et puis baza na deux chambres bazaka na bana yoko bandokola na salon eza na sensité zwa biloko na yo yaka na ndako na ngai asaleli kiboyaya et ndeko ayaki na ndako 2 ans plus tard na kati ya 2 ans plus tard wana ya na ye abande ko sala ba démarche ya ko lukela ndeko ne musala parce que azalaka bien akende pe ko s'organiser na foyer na ye azonga na ndako ya bande ko futela 2 ans après ndeko bavandaka na ya na ye mwasi ya ya botaki ndenge kaka ezalaka mukolo mususu ya ya bimi mwasi ya ya aibisi leki yo oboyaka kosombela mwana o même biscuit même bonbon même biloko oyebaka te ke mwana aza mwana na yo bon na biso mibali mwana yaya aza mwana ngai azoki on normal aibisi pe na non azaka mwana na yo. Donc cela veut dire moi si yaya bande ko bima na leki tango azopesa message wana na ngambu kuna mwana ya liboso ya tantine wana bande ko pesa message abande ko yoka makambo wana et papa na ye azongaki avandisi papa na ye tala nazoyoka mama na papa leki bazo solo la boye ke intel azalaka mwana na yo te. Na ebisio yaya atombokelaki mwana na ye makasi na ideni nozo ba mama kanga mwana lingalo ba papa insisté ko meka koloba te parce que o lingolo bana esa na sens te abande koloba ne tanke yo ningo za mwana ngo sape mwana ye donc eleka na ngobongo ndenge zala kaka et vérité yaki koyebana leki ko comprendre mwana na za mwana ye azui courage ya kokene na école ya mwana kokende kolobaki ba chanze mwana na kombo bandeko bozolanda biso bota likambo ya somo ya na leki akena école mwana biba chanze mwana na kombo parce que aza mwana na ye tandis que mwana zaka na kombo ya na ye et puis ya na ye ndenge kaka mwana mobali nyoso to azaka azala bezaleli lokwa ya ba Pati Kobetox classe ya bana na ye moko ne mutakenda kolandela makambwa o mama ke kolandela te et ba bengi papa balobi comment yo koki kozala boloko bazaka na numéro na ye yo pesa mwana na kombo mususu ndeko musu abimi awa ke to changer mwana kombo et yaya zaki surpris yaya kamwe comment makambo ekoki ko salama
azonga na ndako basi expliquer likambo emati nzete. Donc mwana aza ya leki yaya asali nini abengisi kaka membre ya famille ayebisa bango likambo ya somo leki na ya bota na mwasi na ye pendant 2 ans. Donc mwana naza na 2 ans mwana suka et babandi kotuna mwasi est-ce que makambo oyo mobali na alobi ezali ya solo mwasi azobeta munoko leki pe batuni ye makambo eza ya solo azobeta munoko bango nyonso bapoli na soni famille etuni mobali en tout cas makambo ekoki kosalama te na mwasi na leki no baza bandoki famille mombe condamné bango mais liloba suki ezalaki pa ya yaya babi na yaya kaka ndenge biso tolobi ekosalama bongo yaya alobi atali mwasi na ye mwasi na atali na elongi ya mawa botala ndenge bolingo emema bato yaya alobi nga naza na problème na mwasi na nga te nga na kobenga na mwasi na nga te bato bakamwe mabende ezali leki na ngai oyo aboti na mwasi na ngai mwasi na nga namoni pasi na balie na mbongo mama ya bana na nga nakende kotikika boye ye nde leki alongwa musika na nga lokola ngulu na musulman nga na kokontinue na mwasi na nga famille alobi sikoyo obengiselaki biso nini bandeko botala likambo lokwa naza na plateau nga moko te naza na bainvité bako intervenir par rapport à sujet oyo toza déjà na ya Gauthier business bonjour. Bonjour 207 de la presse mbala le tutu et merci nengo kanisi nga po beng sanga na plateau na et puis na pesi déjà mbote na bandeko nyonso bazolanda biso. Voilà, merci beaucoup Eric Arsenal garçon Popi, bonjour. Oui, bonjour na boss ya chaîne boss Sibumutombo et puis bonjour na commandant John. Voilà, alors il y a Gauthier Oyoki lisolo oyo analyse ne koza nini mobali ba botana leki na botana mwasi na ye mais famille mombe vandi ebi ke bako azobenga na mwasi ya lobi mwasi na za mabete ça dit que na landi lisolo yo na moi bokebi makasi sali vraiment pas si pour na monde vie bato en danger mais ngata ngozo beta lisolo na zongi pena sima omoni kana na cadre ka moluki na beta pe monzela mai moi 2 fois koluka mama bakala ba sangu koyote kana bakino ka pona survie quoi na ba mboka wana soko zokindi ozana ba je ya kolingaka basi ya bato kotala moko ibate basi ya ba mboka wana oko finir ndende ko wana finir mais ya linga na mboka ta lingi na moleke nani mwasa ya betelo lisolo te na lisolo no lobi bandoki banzela wana ti azindi donc okochola na nubongo do banda ba jeune yona na bamboka na déjà banda osika banda okende na zongi lisumo sika na mona ke grand frère kuta sauver bande kone ya basi parce que na bande kone ya basi alingaki nda sasa banyesi nae na ebisio azam mordant do to benga na donc un bon neuf négligé au neuf ou négligé au match très mordant donc il suffit qu'à souki a pamba coup de tête Cristiano Akosa atebi. Donc, grand frère, sans Kayeba, a sauvé qui déjà ma petite sœur naï. Talaka mutu pena, grand frère a eu kelio mawa. Ozalagina nous errant. Ou vandi na libando, zangiska ou vanda, au kwei. A bengisho panae, a zolé ça. Pose na l'oroté. C'est supposé que ti, ya tongo, ya midi, ya poko na maboko ya. Azolu kele musala. Azolu kele boulot. Au souki on a ozoli ya damage, au bani ko damsone sous na mon grand frère. Donc c'est vraiment un mauvais garçon. Donc on a eu condamné garçon. Té asa vraiment au moins quand on mal intentionné. Asa mutu ba jewana donc depuis même ti avant qu'il n'a pas mboka. Abanda ba jewana. Donc asa mutu moko donc soko za momoni mutu bon pembe na yo benga na pembe na ni ba leki na yo ni mwasi na yo. C'est dangereux. Voilà, merci beaucoup Wanezaki. Bah propos ya Gauthier business a condamné Leki parce que Leki a sali mabe. Eric Arsenal bino pe ba jeune garçon parce que Leki wana micha place à Leki wana yo Leki ba bengi son ndaka grand frère okomi ko damsonner moi c'est grand frère o damsonner ka pambate o boti na yepe moi et puis on déclarer ba changer combo. Est-ce que c'est normal? Au moni faute c'est pas grand frère. Faute c'est pas grand frère pour anini. Pesanga temps. Au moni tant au petit frère bisi grand frère na ye. Yebisa bande kuna basi denga place na ya kovanda kuna. Il fallait que grand frère anzima pona nini. Omoni biso bana mibali. Soki vande pande kono ya mwasi.
oza na respect ya beau frère ya beau frère na yo on ça mamsu na limite otala so na sali kambo o tam su beau frère a roloba so na sali betam su beau frère a roya osilikila ndeko na moi c'est sa propreté mais ceux qui na ko vendre pa ya ndeko na ya mobali na ozo ndeko na mobali lokola master na magaza vie ba secret on bomba na te le temps sous na ozala na autorité likolo ya mwasi na kolingana dominer mwasi na epo surtout na biso ba lube zalaka mwasi ya ndeko nanga azape mwasi nanga donc na komona mwasi ndeko nanga mabe directement na lobelier avant ndeko nanga ya ko tia lobi ke soki to tika ki mwasi ke nani petit frère ke vanda pa ya ba ndeko na basi ako damsonné ba nièce na ye wana ezali wana eza erreur o ya asali omoni soka tika ki ndeko na mobala ke vanda pa ba sœur na ye mbele mambo na se komeliete donc yaya za na faute oui yaya za na faute parce que andimi azwa leki na ya ko vanda na mwasi na ye mwana mobala bimaka mwasi atikala na ndako ta mususu pe mwasi akufaka ne leki ya mobali na ye semeki na ye ko ça normal mwasi ya ndeko na kufa yo po ndima oko sauver honneur ya na baloba la chair est faible na ko boya lelo lobi kuna na osede na pe ngo ya na yo mwana mama na ngande biso na balu bato baka mashi wa mumeno mwana mama na yo soki kutu papa aboti mwana na mwasi ya moni na kibo mwana boye akomi jeune femme mina e bonga comme plus fort que ngana ndeko mo ka condamné mais oui on a besoin que cher ezalaka faible eza faute ya grand frère pour grand frère ni mutu andimi nyonso wana ekomela ekoma bongo voilà alors ya gotia zo ça déjà intervention to kotanga ba SMS abandeko ba komela biso likambo ya na leki abotena mwasi ya gote business Eric alobi faute ezali et pas ya grand frère yemta fongola qui porte on fala tika que ne revend pas beau frère alala kana salon wana comme ça et ko sala bien ole ya gotia e pembe na mwasi na non grand frère a raisonné qui bien omoni ba beau frère tal omoni na biso ba to omoni hein ba beau frère er moko bo so za bien mingta mona bino sans valeur grand frère lingaki respect wana ya famille o ba beau frère ba nango etikala vous comprenez beau frère déjà tango zo vanda pa na ye ayebi ke aolia fufu na yo moi valeur rezo kita o yem d'aller sa ko fufu et puis là na kiti na ndeto ko benga ba Salomon na divan cheye o moni moi valeur rezo kita na ngina kende boy o moni na biso ba congolais moi si ya to pesa ke valeur neti ya mama voilà o moni akoma neti mama na biso ya famille. Mon poids bali. Ça rappelle risque ma casse ma gars comme ma maman. C'est comme si on dirait moi ouverture moi à la rawana. Ouverture ndeni. Il y a quelle émission ça là. Ninga respect. Tu peux ça que valeur mo ya grande sœur, tu peux ces valeurs neti maman ya famille. Au moni yango mona so likama to mona na mo sa grand frère. Pour to peux ces valeurs mo boy. Et lingolo bake na mutu ya grand frère quand même ko imaginer que petit frère nanga ko bima na mwasi na ngai. Soka sali bongo na mwasi ya grand frère et bongo mwasi ya petite sœur. Et ça passe mingi to tanga ba SMS na moni base ya IDPS na Londres président Chibaba Benda Koko Pangasudi bakomi Jerry Kobetox ngai soki mobali wana nalingaki na limbisa na mwasi te na limbisa na mwasi te parce que bango no somi balé na leki baza bandoki donc wana eza bandeko ba okoma ba SMS ndeko mususu akomi SMS na ye alobi Jerry Kobetox omoni leki akotika la kaka leki il faut ba bengana nde mwasi wana batika na mwana na bango bénéfice à famille au lieu yana leki ba koma ba binemi donc c'est un peu ça donc Eric Arsenal yebisa biso est-ce que mwasi ya grand frère na yo ndenge ya gotia lobi a olambela yo akosa elotu okoki ko tia na place ya kibomama te parce que biso toza ba bantu nga na vanda na ndaku ya ba parents nga na mona père Alek na biso na pese mbote Chiswaka avant de sika mona mama na biso faut mona respect ba no pesa mama na biso ata mukolo moto mona ta gère aussi mama na biso na nzoto boezati comment de quoi na zwa ki opportunité on sa eloko wana tant que azamo sandeko et bon la famille ezalaka soki grand frère akufi balobi bien que le roi tobala ki mwasi légalement mbongo ke perte ba pese na petit frère babu kapé mibeko wana au moins là on a lo baboui mwasi ya kalazalaka mende kwa kalazalaka te au moins d'accord na muto akomi SMS ba bengana ne oui a bengana mwasi ndaza fautif po ndeko asali posa ya mwasi omoni tam supe mwasi cheke pression moko boye ngam na lambela ngam na lesako soko boye tana osalo mbebe par rapport ya boye
mobali atali ah bon nanzima kaka lokola po moi so akani dia mobali yeba osalo mabekaka mobali pa cédé andimi na yeba cédé baboti mwana siko yo mobali okende koboya ndeko na yo pona nino ke ndima mwasi aussi longtemps que mwasi muta sali mabe makasi mwasi aboti na ndeko na yo abombeli yo vérité ndeko ko bombela vérité bien que na bombe ndeko na nga vérité pour il pleuve qu'il neige mwasi faka lobaka na mobali na ye ozomona po mwasi ne tu fala passer ayebi sa mobile message oui mwasi na sana erreur oui mwasi na sana erreur po mwasi okomi na niveau ya gérer mibali balé bandeko pe oboti na moi oboti moko na mwana mususu oboti susu mususu na mwana mususu au moins place mwasi ko mabe donc to condamner garçon en até po garçon zaki na choité alors ça ni voilà merci beaucoup to komi na suka ba ebolandi émission oyo boko mana ba commentaire na bino na sur YouTube boko mabona ba email bobo landa vraiment lisolo yo bo pesa port na bino koto yo ya gotia lobi leki azana faute Eric Arsenal lobi ya azana faute il fallait tika leki avant na neka pa bandeko na basi toko suka wapi na Kongo mbilinga tala famille ndenge zoke na okabwana ya lobi leki azala musika na yelo kwa ngulu na musulman atika na pusa pembe na yete ya limbisi mwasi na ye ya côté business liloba na suka par rapport ya sujet otosali oyo okoki ko pesa conseil nini te conseil ezaka ke moni sentiment raison ezala toujours likolo ya sentiment ozomona soki sentiment comme ko emporter sur la raison comme vraiment mabe makasi ya mona to tomber na ba erreur to ko sala ba faute makawo mamsu to ko s'en sortir sur na quantité vous comprenez donc bande ko ngai to vivre na scène moyo mona mina ke moi c'est grand frère canon na chéri moi c'est petite sœur canon na chéri moi c'est à géri moi c'est na ngai canon na chéri vous comprenez mais na comme na niveau te na ki ndiko lingae libanda baza ebele so na bimi libanda na mona mnake non o pas leki azali donc to tika ko sala makama parce que même la Bible nous dit eza abomination on de ko na mobali asali vous comprenez mais quand ndenge mutu moka maele moyembi azolo ba mikolo awa botiki soso na bino na liberté bokangi ba mpese c'est vrai que mutata on a pas to tiki ye bongo siko banankasi to sani pona banankasi parce que ça on a mutu monde aza mvuté azalo ko la soso mo baza na liberté donc abana ko doda neka ba mpese bongo deux ans à moi passer pour un petit point. On a deux personnes. On a deux personnes. Ngata moko. Il get Ineza. Il get na Londres. Na pesio mbote moi si a pembe. En tout cas, merci Ebele na il get Ineza. Voilà, merci beaucoup Eric Arsenal. Tozo kena simangonga. Pesa makanisna suka yom to pesi le qui raison au condamné yaya pourquoi zwa qui est le qui a qui ko va na ndaku pesa likanisna suka. Oui, likansinanga suka ezaka que yaya kabwana mwana mwasi wana za mwasi te. Yaya lobi alimbisi mwasi na ye? Non, c'est que yaya azana kanda moko ndeko na ye. Yaya te koloba awa ndeko kalaza te mais mwasi akalazalaka. Arts oyo mwasi asali a mérité lisusu te kozana libala. Yaya azongisa bolingo oya ndeko ndenge babota mana ndeko na ye ya makambo eyaka donc abosa na nyonso mwana wana abota ndeko na zapeka mwana bango mwasi nde azana erreur donc likansanga na kopesa kaka yango wana et puis mon frère yo bazoko yo vana ndako ya grand frère mbala simata moi sa grand frère a domino ndenge nyonso lobino ba maloba sukali pardon pena zana bolingo pe ya ndeko na yo zapela bolingo ndeko na mwasa yaya il faut que la taille ya kufa si so ba lobby kenana ko remplacer otombola ta musapi ko ngesa la pe bien donc les kansanga ya ngwana bambote nga na pesi bambote na Meradi Mbuyamba la collection au dasalinga colis de Jésus ya kalate na pesi mbote na Jires Mbuyamba puis Flore Mangani mama paradis mikolo na obenga. Voilà, merci beaucoup. Tokomina suka ya sujet na biso ezaki ya lelo likambo esali pasi yana leki leki abotana mwasi ya yaya tala likambo akizui courage ya kokende tina hôpital et na école ba changer mwana komonde sika vérité e banaki. Merci beaucoup na Franciti Mouloubacher depuis Suisse na ebike jour J-4 parti comme toxto ke na aéroport kozwa Franciti Mouloubacher Talarara, Jerry Kobetox et Pati Kobetox Tozalawana. Merci beaucoup na cadre Oyo
bayambaki biso vraiment le locker na peso bambote belé et puis na kobosana te esa munene donc tozana staff Louvoilou donc siko masole vandi donc na pesi mbote na grâce mutambu merci beaucoup na ba abonné nyoso ya Congo Check TV merci beaucoup na boss ici bumutombo wako etumashi wa mumenu talaka yo. Donc côté kuna vraiment il faut basanga drapeau. Merci beaucoup. Bon continuer à s'abonner, bon aimer ma vidéo, bon partager. Jerry Kobetox sur la bino musala. Pati Kobetox na caméra, Billy Lezaki kitoko. Tokutana na numéro mususu ya sika po to conseil la bino ka musala. Ciao. Congo Check TV. Yasi bo mutombo. Congo Check TV. Yasi bo mutombo.